lelo to beta masolo na Fredi Akimbe. Fredi Akimbe azala na Cléboa longwa Cléboa. Mais depuis le mois Cléboa na salle émission te na Cléboa. Lelo sko andimi ko salle émission. To lukai na parler vraiment andimi. Alobi lelo beta masolo ko expliquer so mambo belé parce que Fredi azamuto makambo nde bozomona na Akimbe penza azamuto makambo. Ye penza ba partout ba do place nyo ce problème e komaka. Beaucoup taka Fredi aleka ki kaka wana. Na ebate. Ye ba benga kae ya kobenga obien nini. Soko tali na fête ya Gloria. Place ba beta ki vie Zoro. Fredi azalaki. Na fête ya Karine Mokonzi. Place ba kanga ki Jael. Fredi azalaki. Soki pe bobi bolandela malamu. Charlie akufi na matanga ngo pe bokebi te azalaki. Soko na oyeba te sala nini yango na ye. Nde to beta masolo vraiment to luke to beta masolo a expliquer biso qu'est-ce qui se passe quand on a poto quand il essaie no lelo vraiment to luka Fredi Akimbe depuis le mois Cléboa non penza ça l'émission la Cléboa ti nde to ko luka to beta ne pas masolo a ebisa biso mais avant to banda to pese na mbote. Bonjour Fredi. Oui, bonjour na Jolicia, bonjour na tonton Banda de la nation l'homme invisible et bonjour na madame Nanga Kovo. Voilà. D'accord Fredi. Madame Kamba, d'accord, ok, c'est bon. D'accord. Madame Nanga, des problèmes. Des problèmes, t'es papa. Ok, merci beaucoup. Ok. C'est bon, Fredi, de Nutoyeba, depuis Fredi Alongwa Cléboa. Non, non, ça l'émission T. Mais bah, bonnet à Cléboa. Bazana posa koyeba. Et l'eau connaît les salades qui Fredi Alongwa Cléboa. Histoire aussi na mina zongela et ça la passe. C'est le bac parce que ça n'a pas peut-être cause le loba on a monsieur belé mais na Cléboa. En réalité Fredi Akimbe alongwa Cléboa tazaka toujours na Cléboa. Batina une mission parce que na loba à chaque fois Cléboa eza parler nanga. Zomona. Le long là na mona yo nazomona Cynthia nazomona nani la fille wana mususu et ça a plaisir tu vois, c'est-à-dire il loko oyo to banaki yango na ba souffrance et tout lelo et telemi pe lelo pe ba nsupe ba épée bazolia pe 50 francs nango donc et ça a plaisir voilà. Non, parce que quand je te pose la question, on a posé une question pourquoi vous avez sous Kounate, parce que tu veux que vous allez avec cordon. Pouf, vous avez sous cordon, tu es mobile, vous allez à Kounate, tu comprends, éclaircir son nom. Kasi na zeko pongo ngolanga koka ki babe na kende ko sala elo mususu. De la nation d'appelle ça que permission. De la nation m'appelle ça une permission va gité yo vraiment dans un kenenan. Sala Force TV 243. Ya on est makam. Fredi, on le bakati ko le ba ça vraiment bongo. Et ça vraiment bongo. Pourquoi le ba bongo? Parce que oya Kimbe na ba niveau a komelaki atala bité photo fondara elo mususu Cléboa ezo senga bablo ebele tala omoni Cléboa ezara natina yo matate ezabe natina kitate mais ezakaka ezalo la Lumumba atelemaka Lumumba mtuto ayibika Lumumba batia epi maman héros national ba héros national ba matala ebele mais héros national oyo aza reconnu ba tout ba respectera jour na ye makamne nyon surtout za Lumumba ça Cléboa. D'accord Fredi, mais biso tout le monde qui va être ça la émission Momboé il va être Kalombo que je salue en passant à ça l'émission Mombo lobby Fredi Akimbe à Longola kai na Cléboa parce que ça n'a pas projet à Kolongwa pe à Longoli donc à sali que de la nation tika la suna ba tout à Longoli ba nous va travailler na Cléboa et puis mon à Longoli. Fredi Akimbe Longola qui y est Yvette. Non, c'est faux. C'est faux. On a tout cas pour bander la table sur continuer la question là. Ou bien sûr bon ça na émission nyati ya boye, on a préféré boye matanga na boye. Au moins belé balobaka Fredi Akimbe Longola bat. Fredi Akimbe a pouvoir Longola batuté. Tu vois. Fredi Akimbe a pouvoir Longola mututé. Donc on a la capacité au Longola mutu, on a bien la capacité au côté sa mutu. Mais on a olinga sko bongoté. De la nation place Aza même à Yvette Kalombo, à ta Batunio sur bazar on a babike. Fredi Akimbe ba traiter comme Mabé, mais en réalité Mabé était. Mon amour malamu.
Tara ba te bele ba longwa ba finga ba boss na bango ba kanga ba biloko ba matériel ba nini. Fredi Akimbe atira la kofinga te, atira la kokanga lelo, tatira kokene lelo te. On comprend tilelo. Zala kanga mutu so meki ga oyelinga net na ma polémique. Oh tonton Banda GDG. Donc Yvette Kalombo place sur entame sur Yoko Selema. Maintenant Yoko Selema kamote parce que le bac yango a lobby format vérité qui a lobby non Fredi Akime a longo langa na Kleboa a longwe ye moko ba longwe bango mibale ba longwe pona batika de la nation ye moko pona nini ngala qu'est-ce que moi j'ai à voir avec de la nation. Attends moi naza nini na de la nation. Ngala samsana ngade de la nation samsana ye pour de la nation samsana ezaki webmaster tu vois. Fredi Akimbe azaki monteur. Entre temps, avec caméraman et puis on peut présenter l'émission. Ce qui est long, on a filmé, on a présenté l'émission, on a commandé de la nation. Parce qu'on a encore ça, pourquoi? On a ingraté, on a l'obarande vérité. Tu vois, et puis on a machara bamoté. Yvette Kalombo, je le félicite quand même. Na site azana ba bouleuse qui est bien moi bien mais na Kleboa moi je na sa émission na Karine Mokonzi mde mutayambanga na bana Karine concernant Yvette Kalombo bino mozarana Yvette Kalombo pese moi courage par rapport à boulot nous a bien oulé qui a na ba distraction moni donc ce qui m'a ramené le bao Frida qui m'a longué voilà en tout cas té na évité. D'accord, Freddy, bonne explication, Freddy. Zida Chalno place aux Ali, papa na Kertis. Papa na Kertis, c'est comme on a ma casse, Tara, Poto. Comme on a ma casse, mais tu peux non le solo et Freddy. Freddy, on a yé banane. Pourquoi à chaque fois sur les caméras salemi, yo za la casse sur place, non, bah tu as la caméra cachée, ou bien yo qui n'a qu'à partout. Ils ont savoir faire. Cause à la grand, ils arabiens. Oui, regardez, on a brillé ma casse na Kleboa. Na non mon bien été. Et mon moment là, ils ont non mata. Tam sou non yo cause un soutien na yo bambana. Maman on a préféré qui na Telema. Donc qui mene azawa na Telema. Né na sara msana nga na toujours lito inanga eza place à boulot. Ça dit joli ça saliboy na zawana. Anniversaire à Kingani ou bien matin à Kingani ou bien bazo pesa Kingani trophée bani ngala nazanga ba information te pourquoi parce que na yebi neko solo là. Yebi que même matin ba journée ça TV nga solo ba kitoko. Tomoni bango tout nga solo na nazanga ranking na mutute même na internet na ranking na mutute. Pour ceux na bio otangi nga ta bato nga zo ranking ezarate. Depuis na banda musana nga oyo tilelo na tikala ko finga mutute. Vraiment. Donc na yebi o nga na salara na yebi o nga na lukaka net yo bonde ozaboy on a atteint luka succès besoin na o ils attendent sous aux akana besoin tam sou mbongo nde ekota pour vivre voilà ne mon ngai. D'accord parce que to betano le solo ya viezoro to mona kio ozala ki na fête ya Gloria ba beti viezoro soto ngito ye ba Freddy expliquer biso no mamboleka ki wana ba koma ki na niveau ya ko beta viezoro ndenge nini qu'est-ce qui s'est passé en fait? En tout cas nga na oyi ba ndenge nini nga première fois na mona viezoro ezali ka jour na peka na fête ça dingale na ye na moni viezoro de na mona ki yete na mona ki papa mo benga papa mo boy azo briller boy tali boy viezoro le na yoana ayambinga en tout cas yo vraiment boss nga boss papa te na confirmer mon boss to manuana yi mon rappelle un numéro na et non il faut m'appeler tout ça la émission OK pour mes athées na kei na soli na bande comme ça bazaki on a ba journaliste après on a makri kanga après un mot boye nani Gino Liaki aye binanga akimbe na ondeka masonde za la glo yolangi ndaye to yambani ye mukolo feti to yambani abino akimbe boyamba moko boya ko se servir na kotani na kakol
na nani comme nani na Nicodème topesani mbote normal onezalaka kakol kuta mingo takenga ma yo finga weka ndenga bio na terre na finga weka ezaka te après des ans na bege note de na za na méchant mo bona obeta mutu obeta nan te na obeta ka mutu tusuka ka wana e mona tala boye le takenga nazo yamana na Nicodème pusana mbote tata boye mba mokiliko bato bazaki tout wana batelemi babando kimamba oh nini boye tamsu wera ay mutu to ayebi no même ata yo noza Marquis ninga ozo biso boye soka ko ata papa chira ya obe wera obe nan okata okemba c'est normal siko aye napina kena welsi na zu caméra ndolanda donc kuna kanga moyibe zani mama moyibe si na pousa mboy na tabo fait na biso ya Boga Zoro Mabial ah vieux vraiment subo neni siko lela na kota na tabo nyama kor brick ya tolo akoikao osko yo kota neni parce qu'on a une réalité muto ba betaki o azaki net brick net ke na ko ya pe kao banene ezeka nyama kor muto wa vie zoro ba betaki ete baneka bika moi kodgara ko saboter ka biso to moni ba image penza ba image mona pa moni kasi yanga ikasiti yango binenge ba betaki ete batindike ka boye moi mai moi nini mais ko beta ba beti ete na mon ndelo ko ngwe sepesa ko parce que ndingo lo ba biso so totali total vraiment mona ke nini ngoyo o ezaki wana oyo e sepesa ngai non parce que ozaki wana bon Freddy ozaki no mema monyo so ele kapani no koma ka tato pekisa oyo babami mutu brick et puis na bato bazoba non parce que babamba mutu brick babambi mutu brick mais quand même aux 8 ans ya ko filmer au filmer que banda on continue ko filmer na zaye musika na zaye musika sikoyo le au moins le baba akimbe poani yo pexed nana ngwa yebite ke no akimbe azara maison merilinga ka été na yebi angote ba listo batanga ngai akimbe Adam Siluzolo Karine Mokonzi Ken Piana et nani susu na bosani na Jazz Kavulu batanga comme na biso 5 kit parce que na biso 5 wana nyoso tout wana nana ngo susu ki pa mama maison mère sikoyo maison mère esa msana ngokuna ngai akimbe na yasko na kota donc yosko ndeza na tellement qui pa mama maison mère te bakoza pa ba oboma mutu yo za wana tellement qui pa mama mote mo côté za te c'est ça criminel a luka barré au moni esko mo esko criminel nga barré wana yoko kota mama a barré yo est-ce que tu comprends alinga barré yo te azo linga barré mutu en fait ezape ko barré te a bundisa mutu mususu donc yo ko pekisa akimbe na yo kota wana nga akimbe ngono boya kinoko kota ba basunga pe kamba morote ndenge no boye kokota kuna et puis bamusu bazoba akimbe yo bazo menacer vezo yo zo filmer mais ça ne mole ba betaki pe karina et ba no sepe ko tindike sepe ko menacer na feta Rafine Tumba parce que ba image l'air ba bitumeleka ya Mike Lokamba parce que ba image mutu to amona ki yangote ozomona siko ya vezo sur ba image ndeko mabe ya vezo lo mo il faut comprendre que niveau wana yozo bozo filmer bando beta ete mais ça batumsu ba bia zoka ki azoka wana ba base na via zoka ita via tikali ko zoka te atikali ko zo mbata te atikali ko zo likofi te nga Frida Kimene na zoloba oh ba image ba nyoso ba moni penza ba image ko nini yebsaka ke nyoso aneza ngo ya nani botala ngo boki otali image wa bebo mona eza image ya Kimbe Eza image ya Akimbe alobi na binoke vie wana soka banga nzambe aloba sincère mutu abetaki atali kofi ou bien oyo azoka ki wapi pour sa vie wana ndezana li kofi yo kanti viana awosala émission na tongo nango ou bien soka zoka ki azana vie wana mutabetaki azate ba menace kindeye osomona et puis là bakoloba Akimbe wana ozo image ba caméra za ki on a talé belé c'est normal nous soit ba buzz na mnonde bo message no créer alors donc eza buzz ya yemo vient
Non, mais vous payez conseil, mon on paie ça yo. Bah oui, non, on peut se conseil parce que sur le bac, non, gagner la zabo, maison, mais balingangate, so maison, mais resali, comme moi, il faut la saté. Non, 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 non. Il faut ça, caca. Oh, yo, éviter que des années, so, sali, ma béo, ça peut même sur la police et quand rapina. Et quand on a dans cette. Est-ce que vous avez qui a bon boumé? Là, bah non, boumé. Bon, pour n'y faire en la police. Il faut que la police, vous apprendre. C'est que c'est pas naïda mon frère. Parce que ta façon de parler, ça montre directement que non, aux ala qui penza et ça que viens on passe là on peut m'abe parce que soto bi peut te lander la lisolo kuno kaka ka sala ke mabe yango na mabe take. C'est que ça là on peut m'abe alors. Et là on rabèse. Le mo ba te bébé ba on vient zoro te na mi to ba bi zoro ba on est lognay. Ah, on baise. D'accord, Freddy, Freddy, on peut savoir sens. Quand ça l'aise, il n'y a aucune réponse. Mais il est quand même à l'aise. Freddy, tu es un peu solo. Pour Yozala, toujours présent, toujours fidèle au poste. Mettez la bison dans le solo à Jaël. La fête à Karine. Toki qui bakanga et Jaël. Pour Nanine. Bon, nga nazaki na nazaki kolona bino. Après mon akiti, namoni nase wana panique. Natuni bango qu'est-ce qui se passe? Oté bakangi Jaël. Bakangi Jaël par rapport à quoi? Au ba bureau de mon mayaka zu Jaël bu bakena et tout. Ah. Bakena wapi? Ba tatonné. Ba policier lo ba na entrée wana. Na ki wana natuni bango. Ninga boy Jaël bakangi fi mo bakene wapi abinote bakena e na la police na sayo na comment on est na pire on comme avenue on a nini sayo ko non sayo te nini ouais sayo ouais bakangi wana ah bon tokota na baka tokende Tobina nani Adam Sazenaka, Ponga Zenaka, Adam Sazenaka, voiture Pagel, Yango Zakiwana, et puis na voiture Mo Pezakiwana, tous les trois voitures, Toyo Kende Tikuna, Net Romikuna, Vikandeza ba policier, héros Mutakotakate, 3 heures. Bon, bino bobi ke héros moins to côté za, bobo kangi héros ndé. Et puis kanemo, ti to forcer. Toroko Tangai, Vivette, na garçon mon boy, puis fan na GB boy. De to fan di wana, pas, c'est que bango mi balé, na habité, c'est les gars nini, au PJ wana, on a besoin mon bango, t'es bien bon, mais on a tiré na kati. Et c'est que moi j'ai compris là-bas, na mon qui a Roger. Mtawanagi ko samba non ndezana Jaël azaki concubine ya Roger ya nanga et puis ningazana azana adresse fixité et puis ningazana a traité famille na biso bandoki alobi ke ya na biso rapide alobi ke ya na biso mutabakisi akanga kutu ndekone moko et tout a chepé audio l'air attiré papa bon ne Jean vous avez pensé Jaël nga na oyeba ndenge nga zaki nga juste assistant na tala ndenge bazo samba l'air esili comme appelle tout à Jaël pe bon le rôle là et ça qui est au PGango abané musala banda 6h sur 5h je sais pas monsieur comme déjà fatigué alors à quoi il matin nga pena bina jeune Jaël ko samba te nous en a ko samba te le rôle là baronde ba fundi yo bon baza on ba plaignant yo préféré na lobby na tongo avocat na ya au solande na avocat na yo parce que ils a d'abord premièrement ils a marama bolingo deuxièmement yo peut au déclarer ba droit na yo et ce que ça dit que notre sola katana Roger nous anem sur Roger on peut téléphoner les gars donc ko sambate heureusement pe au PG on parle mbagina et comme grand malobi là comme malobi lobby on peut transférer na parquet à Kalam lobby alala ki wana obia songa nda ala ki on parce que bisoto to longa d'abord 4h 5h on a 4 ou 5h tout ce qui va parler hier à partir à 7h 8h
bayo memaye na parquet à Kalamu là comme na parquet à Kalamu ça monsieur normalement j'ai la lobby il y a un problème où il y a ressemble na ye eza Roger eza non ndeko na ye ben ni poye ba ndeko nete ayebi Roger et Roger il n'était pas là. Oh, voyage, oh, bon, le roi ça l'a vraiment bien été. De OPJ, magistrat, ah bien non, petite saison on a parlé. Voilà. Ce qu'on a remonté. Mais c'est quoi? Et ça le reste il y a l'état. Tout le bété on m'a c'était. On le barra mon qui par rapport à Kamango que j'ai aux petites sœurs là. Oui, bien to vivara, bien to tamulara. Mais karata au moins que tourne la langue nayo et puis yebara oyoko lobana oyoko lobate. Moi je préfère mieux tout banana côté quand on ya ko fingana, vous comprenez? Ko fingana na ezo qui ne peut bien te. Vous mona ko fingana et tout na lobana na yo yoka ngai oui pour finga souté. So la la finga souté na pekisa na bi ko finga souté. Changer makambo bano sa makambo na yo moko nayebi eza dossier mo ya kala mais ka vraiment ko luka ko changer mais na partenaire na biso oyo to mesana ozana et Roger so salibo et sopayo eza bien te yo za mobali ya za mwasi bozaki temps passer bolingo dans ba bon moment bozaki nae so bokomi lelo na ba niveau yo et ça bien te donc oyo mara mobali mabe pour yo mo yebi peka mwasi jamais kanga muno mwasi aloba rara donc zo ba makamwa nyoso to mbalango tika na ngo poser la bien voilà. D'accord, ça montre justement que touché, ouais. Et touché que vraiment ma campagne les cas. C'est que tout le monde touché un peu année. Na moi sinon mbali batunanga. Zomona, moi sinon mbali batunanga. C'est que moi si azara trop quartier là ta. Du Kofi Olomide des grands mopao. Mobali sko papa chéri, sko boule sko dege sko maramango ekendele. Mama bolingo na bango ezasute et yoko mabablo mususu. Sko tant que non Koto Moutunanga. Donc, Naro c'est pas un bloc côté. Voilà, même à taille nous en a promis ah non c'est pas ouais, bon. Merci vraiment Freda Kim, papa conseiller. Pour ça que vraiment après si conseil na Roger Ngando. Atakuna lobi boy, atakuna biboy. Là autant à commenter ba finga ranga zoba libomonien. Ozara maele te kizengi kanga iti. Il faut comprendre que votre internet c'est dans la banque bon mais et ça là bien tu vois et ça là bien na comprendre balinga ngami et ça là bien moi ni so mon ba commenter ba se ba chako ka vraiment ba ebi que non Fredi aza boss akoma boss na ndene yeb ça non afin tout son non émission na question mususu ça non et ça lo ndene a comme mo boss au gérer bablo no na comme boss ndene tu ça boss kasi yo mo comme na site na ba zo photo na ndenge na yo pas zo photo ba na pesa net ba trois ba bino ba conseil bozate bofanaka na ba blog place bozali na ba site bozali eza boye donc économie na ko nyonso faut si là kolanda nga boye te ça dit ngai tam soupe famille eza na otape tam sou na famille chrétien pour na famille chrétien famille pe ba mona ata moins $1 moins $2 ya ngozo mona tam soupe nazo résister pour ceux qui étaient ya tika na kleboa so longwe kleboa fanu na ndako be koti libala tenga pas kleboa no longwa te parce mais quand même comment regretter ndingo bima ki avant il fallait que on était que ça qui avant il fallait non regretter na mbali yo ambali bele kutu balongwa ba longwa na ba site bele ba mona na souté ba ça rappelle sur l'oroté neti banani neti banani te ba c'est belé ba c'est belé yo quand ba site internet e banika na babiso te babiso beto yo okuta batut misupe aya kape mu pepe
aoyoka na rappel souté eza nango eza ka conseil na en général ah yo ni polémique eh ngane émission na ba batita so ba bi ke nga sala émission polémique eh nga bangala polémique mais Freddy obi ke Charlie akufi Charlie Mobutu non balo ah Mobutu non bana yo et ça est passé ça li passe na degré moko Mobutu vraiment tout dans la team Wata sola bien a tcha mutu tout na place na na regarde lobby madame na ngamta benga inga parce que nga za ya olala le ya yo tu musala zongi ababenga lo ugande za mo bolingo bani et tout après binanga est-ce que tu sais que Charlie Mobutu a koufi nini o chenga na arrête oui, il y a solo. Charlie Mobutu a kouffé tout. On a vérifié. Là, il n'y a aucun on a été. Charlie Mobutu, héros. Nabi que ça me terrain, c'est ça qui était un terrain au sel analyse au monde maramo et les candines. Analyse ça, mon terme ben des moi trop. Denga na landiango, eza Congolais koufa ye moroté. Congolais baliarega. Comprends? Donc so komi so bongi osimbikisi. So koufi baleyo. So zangi balokayo. Vous comprenez? Donc et puis pendant que Congolais donc ezara to koufate, to bungate, to zangate, to lelate. Vous comprenez? Et ça c'est un peu drôle. Tandis que ba malade net ya mikolo biso tout yebi ba to kufa kana ba crise wa moi 2 jours 3 jours à Kofi vous comprenez nous suppose à net il vient na mo vieux Georges papa ya Misha Daya fana bien na soir net ndeka tout ça no bo le petit to comment tam sur 23h et demain matin ba benyo ba no ki Frédéric Mbakofi ah tu vois donc et ça passe Mikolo ngazo bâti ce qui oui na ebi ke problème pe mboka parce que moni mboka pe ce qui m'a ramène qui moi trop ça moi ba stress ba tension et tout so ba traitement pe ba mboka na biso ça a bien été parce que c'est net na bina tout yo contrôle dernier jour ça contrôle au le mangata msusu na janvier dans ce moment-là. Tandis que les pays organisés, ils ont contrôle, ils ont sous chaque le premier il y a mois. Au sali contrôle, il y a une autre non. Bisous que de ça à bon côté. Dans ce moment-là. Et puis les Koufa et comme yo maman doki. Net bato bazo ba héritier leye. Héritier bandi OK c'est aller mutute. Héritier abimisi BM. Oui, ça la maman a succès, aller mutute. Héritier abimisi album na ye. Retirada allez mutute yibeta kaka akiko beta Olympia allez mutute amemi wana meba mission amemi suba mission États-Unis malgré barataki allez mutute siko oya tour na habité Aulia Charlie pour ni kamni pour azabi na projet kutoka kota studio te azo préparer l'album te siko allez pourquoi pour ça ça nango déjà vous comprenez donc un mot ce qui toujours loba tout ba o to ko loba ngalingaka mutu soka za ko évoluer surtout soit za jeune il faut couper ça mutu chance nae c'est pas dit to telemela mutu kaka ngana pesa chance na batu nyon surtout oyo baza ko émerger lelo eza banana Robinho Mundebu Fabregas héritier Watanabe Bill Clinton Célio nani Kabose Lacoste Bangunio Soana baza ko de belé même les bogards tu vois même les bogards nazo pe sa chance alors c'est quoi pourquoi ils osent mutu so azo kende
et comment encore Charlie Mobutu, oui c'est vrai et ça lui passe parce que a confié brusquement parce que photo et là on n'y met vraiment dans les lois heureusement aussi lobby tout ce qui va dans ça la autopsie photo et ni même dans les lois voilà. D'accord, Freddy, na mon tomo cité, tomo comme la souka émission na biso moi question souka penza votre silisa. Na mon cause la amorosa na bali Kardashian, amorosa na équipe nationale. Comment au sala ndeni pour gérer ba on soit parce que ba soit na rezaka ba yoka na kati. Yo so sala bana ba bunara ba soit na rara ba souka na ba pota ba ko bomana ba ko kufa. Mais on a tourné qui mibal parce que la plupart des mibal et bah c'est plutôt parce qu'on a passé mibal mon concert bah papa est-ce que beaucoup coacher la bibi sur banana ba zemi pour baba soit temps ya ofan ndako pour so que sali le rôle ba inane moko boye ou bien bah il a ndamu tout le monde a été bah au père de moi bah vitesse si on a reçu en bonne voilà mais bête non le solo n'y a pas encore non besoin parce que faut que bon tout le loroté tout bonani ah tu vas pas bien briquer kuna regarde ah bien briquer ce qu'on voit là ni le bano tout le loroté na ebi pété. On a fanatique na to discuter on a fanatique na on est italien kofinga kakol bongo italien te italien d'accord faut dire na moto comme na suka mo ba salutation na bana poto salutation ezebelete parce que na monika ka pichumanga ya chérie qualité ya pembe na moni la ndifuti la nzambe akalu 400 malulu l'envers on Jakimbe Idi Akimbe et puis na madame nanga Kovo na yope susu pe comme père na pese pembote nanga si madame nanga bon yo la père ni na nanga super te eh Freddy, pardon, il faut pas comprendre que Freddy a un problème Zambe Nangai. Oh, ils ont car à Freddy. Tela Kimi, tela comme dit la souka, nous voici déjà à la fin de notre émission. Laissez passer. PGR, les amis, Parquet général de la République, presse. Merci beaucoup. La Cour suprême de justice. Bon la biso. Merci vraiment. Banapoto tongabino mingi tokomina suka. Il faut comprendre que Congo et yemba na wate héritier. Congo ici est beba nango kala. Taka bosa l'émission, pleine émission boule les obeta. Yaron zamba ebete que émission ko sale malelo bien. Mais la lingabino mingi Zidane Chalino. Papa no ebate carte ou bien cartis. Pardon, prochainement sur la boîte qui n'a pas vraiment merci à toi les rois de la forêt mon pao Dieu merci à toi Patrick Patrick aimé Patrick Mwangelo babi bientôt à Kinshasa et à Nancy Mwangelo je vous aime beaucoup et à toi Marcus et à ma belle-sœur préférée Nancy. Marie, comment on dit comme Nancy Marie Nzeba, Marie Claire balobi la taille ne fait pas l'homme mais la taille fait la femme. Tous au moins les lots de ça là et monsieur papa cordon. Mbou les autres bêtes Nzambe. Quand ça va ça on a 4 car